memela ngo papi mboma mutu banda bala na ye toyemba toyoka na mwasi na ete tomona na mwasi na ete na makambo na ba problème ndeni mobala za mabe to mwasi za mabe ba yeba regarder secret na bango ba bomba ka secret na bango ba momo ba yeli biso preuve et puis biso tout au ba ka internet ata mutu za na preuve mo azati mutu la section preuve qui a ba sali divorce ya sur la zati mais vous venez juste aux médias pour nous insulter pour nous critiquer pour nous ba déplacer na membre ya mutu amabe pour nous nuire kaka mutu pour nous déstabiliser toujours mutu pour nous quitter sa personnalité à mutu. Bobi misala ka liboso vidéo na ya mutakala papi mboma mutakaliser papi mboma mutakala papi mboma elongwe na mama mutaka boyesu na mama divorce. Vous voyez to ki manano kokota ka vie privée ya bantu parce que tant on kokota vie privée ya mutu ndenge ya mabeli susu yo bandi ko finga lolo so ki mutu na ju décision mais on a justice mutu na ju décision kangisa yo o benga ya mutima mabe ta vie privée na bango eza makambo ya couple na bango baza ensemble baza couple ba ko gérer on peut bango bi balé ba silisi on peut sili to ko condamner le papi mboma to condamner moi si na yo abimaki na boy oui après ko condamner nana ngo so mbela tubi papi moi to tubi moi c'est mutu te mutu nyonso na vie na biso nde tozaba chacun de nous tozaba mabe na biso nzambe ano la pesa biso kaka seconde chance nzambe ano la tika biso mabe na biso mutu aza mosanto azate nous sommes tous des pécheurs nul ne parfait dans ce monde. Pourquoi est-ce que ma gambi a pas tout à l'heure que c'est la ma séquence sur internet c'est un parquet internet c'est un lié mon ya ko traiter ba dossier internet c'est un ba juge to ba avocat bazalaka ate pona osambisa ka makambo internet c'est un lié mon ya ko pelisa ka moto to tika molimo ya ko pelisa ka moto na ba vie privée ya batu boye vie on les avis à papi mboma vie on les avis à moi soit eza vie privée na bango so bomoni papi mboma na kati ya plateau ndebo commentaire ba koma ba émission na ye ndebo le mama ba émission papi mboma présenter émission mabe papi mboma vraiment ba question pète papi mboma oui on accepte parce que c'est son métier où ils ont présenté les bino ba fanatique to bino ba internaute nyonso boza vraiment na droit ya makasi ya commenter ndenge bolingi ma vie privée ya bato. Nous le chroniqueur, nous comme il faut vendre dans la mesa, nous comme il faut vendre dans la bakiti, nous comme vendre dans la plateau pour na koluba, pour na ko salir, pour na ko panza sango, pour na ko sala n'importe quoi. Non, arrêtez s'il vous plaît. Il faut arrêter ce genre de comportement. Faut tout changer dans le mécanisme, faut changer dans le makambo na biso bon wana nani. Pourquoi tout ça qu'on se mêler toujours à la bêtise à bout? Yo non ça ma bête na vie là. Mon colopé m'a demandé comment attendre ce pays qui a pas tout le masque au sang. Comme mille fois, on a la contre ma côté la vie privée à battre. Ceux qui doivent analyse vie privée à mon tout bat côté à mon nez. Laisse tout le monde m'a piston ça c'est les cas qui a. Et avec de preuves, il y avait de vidéos où il y a des balles et puis ma photo par ce qui aussi. Tu y es fiston ça c'est la maman environ dans le divorce. C'est ça qui est les gars qui battent vous voyez. Les gars battent parce que ma preuve et puis divorce tu es on te mettre moi puis ça va les deuxième femme. Mai kalamba ina penyel soki lelo o bakabwana eza parmi ba biloko esala ba bakabwana eza réseaux sociaux. Internet ba kisongi ba bla 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 na kati ya makambo ya batu ya vie privée ya batu séparation ya batu. Divorce ezara facile. Te peut-être batu sur monde na divorce ezara facile. Divorce ben na marambe belé na vie ya mutu. Divorce ben na marambe belé na foyer. Et bien, je me belé pas ya bana. Bana ba koma ba fazer, bana ba koma ba chege ba kuluna à cause ya divorce. Ceux qui doivent encourager à divorce, mais ça vraiment qui te côté. Le papi mboma, ba bon ça be mission papi mboma, il paraît que le papi mboma divorcé, papi mboma maman, papa. Biso tu trouves dans le plateau, toujours chrétien. Oh moi si ya papi mboma infidélité, ya bimagina mobile tel Nicolo ya papi mboma aza bisexuel, aza homosexuel, aza pété, papi mboma bwebwe. Mais c'est sa vie privée. Votre avis est anime par rapport à la vie privée naïe. On est à vie privée à piller. Donc on peut t'envoyer pour amener les biso à ta preuve monter. Tout le monde ni réaction à papi mboma ni réaction à moi si par rapport à ma camboyo. Tout le monde ni papier à divorce. Pour confirmer biso que ba sali divorce pour que biso to koma koma et puis attention ko ba sali divorce ne photo ya to vendre na plateau to koma roloba to koma beta ma sauce ya to koma ko chrétien to koma ko finga to koma misa ba sotis to koma ko misa ba gire papi mboma wana za na famille za na bana azana libota na quand vous disiez qu'il est bisexuel tant quand vous ba gaza pe bon et ça nango azana en public net singa ku détail la ngane de côté.
C'est tout nouveau. Salon de coiffure et grande boutique de vente de produits de beauté. City Air Beauty, spécialisé dans la vente de perruques, tissage et closure de grande qualité au prix imbattable. Un salon de coiffure pour hommes et femmes. Au numéro 4 de la Grande Rue, 91 260 Juvisy-sur-Orge. À la sortie de la gare de Juvisy, prendre la sortie mairie ou marché. En face de la Banque Populaire, prendre la gauche et longer le chemin de fer jusqu'au niveau du pont. Votre salon de coiffure, City Air Beauty, est situé à droite, donc à 6 minutes de la gare. Pour la beauté de votre chevelure et pour soigner votre look, une seule adresse. City Air Beauty à Juvisy, c'est bien là et nulle part ailleurs. Avec facilité de paiement en 4 fois. Du jamais vu. Ouverture du lundi à vendredi, de 10h à 19h30. Les samedis de 10h à 20h30. Votre réservation au 01 72 49 47 59 ou bien au 06 60 97 08 18. City Air Beauty à Juvisy. C'est votre nouveau salon de coiffure au top. Et bon gars. Bana poto, bana ya Paris, bana ya mokili mobimba. Restaurant chez Djonga. Hey yeah! Restaurant chez Djonga. Nouvelle formule. Oyo ye lisusu na makambo ya sika. C'est-à-dire que awa ba fandisa akei na niveau ya 2 fois T, surtout que bazali na ba service ya elengi. Awa soko koti, bazali na plus de 80 places assises. Mais côté ya Bilubu, enga ye. Awa ba vandisa spécialité ya Bilubu nyonso. Eza l'africain, to européen, kasi pona ba congolais fanda na oniepo awa okolia po kokata musapi yo muto ngosa sa fête ya anniversaire baptême mariage conférence to réunion moko boye yaka awa na restaurant chez Djonga oyo ba fandisa masolo tu joli kitoko na service ya qualité pona Bilubu elamba maka awa yo muto lingo sala emporter ndengo sali commande kaka sikoyo balambeli yo mbala moko pe oziango za mobimba restaurant chez Djonga ezo fongoma tous les jours du lundi au dimanche 7 jours sur 7 à partir ya 8h ngingo ozamo bimba oyo adresse nango ezwami na 4e rue François Villon 94 230 Cachon pona bato oyo wongo sala commande to réservation okoki ko benga na numéro ya téléphone oyo. Alolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Restaurant chez Djonga yangonde fandisi Bilubutu awa na kati ya Paris pe na mokili mobimba eyokani Yoka Quadra. C'est moi Koffi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oesa 12D, Oesa 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Un grand merci à vous, chers retournantes, partout dans le monde entier. Bonjour, je suis Bakou Rolanda Ebino, humble serviteur.
Au nom de Tonton Harvey Lessayo, mais ça toujours, que c'est la vie de mon sens à travers cette émission Analyse sans parti pris. Analyse sans parti pris, émission tout ça, la radio, analyse, c'est l'actualité, nous sommes la radio, dans cannabis, musical, théâtral, politique, toutes les actualités, tous mes grands-pères que développement, quand on a cette émission, aujourd'hui, on va parler de l'actualité musicale parce qu'il est chroniqueur culturel, chroniqueur, ma musique au nom de Papi Mboma. Au biso se tomoni vraiment il est divorcé, il paraît que moi ce n'est pas qui nani, Papi Mboma PD, Papi Mboma bisexuel, Papi Mboma. Il y a plein de gens bazo ngazara contre bato bakota la vie privée à bato dans le sens nini. Il y a d'autres gens bakolo bakero peut-être bino bino non biso kota la vie privée. Biso to la vie privée à montouté. Biso to ya kande. Ceux qui te montrent mon vie privée na aye nango avec de preuves. Vie privée à monter zana média avec de preuves. Tout ça li analyser loko et c'est ngato le bateau parce que il y a plein de gens au bazo ça va analyser sous na vraiment té. Biso tout le monde ata réaction à Papi Mboma té réaction à moi sina té na kati ya marambo oyo. Ata papier à divorce, moi tout le monde mais bateau ça ba émission ba ndenge na ba lo lenge single. En tout cas, je dois développer ça sur cette émission. Je tiens d'abord à vous remercier la confiance. Vous savez ça toujours. On va bien Tonton Harvey Lessayo au sein de la vie de Monsa. Merci à vous Tracy Mbenga Pro de monter avec Glody Yasuka. Merci à maman passée Françoise Wang depuis Paris qui la flamme du fait. Merci à Lolita Mono sa bébé pour nouvelle énergie depuis Australie. Condoléances na yo, mais ça sert condoléances la présenter ma condoléances na ngai. Merci à mon vieux Sam Mankou pour le nécessaire, Sam Kou pour le nécessaire, Sam Kou pour le nécessaire. D'abord encore 3 fois parce que ça radio le Père, le Fils et le Saint-Esprit à ma mère, même coucou moi ça m'a poussé. Merci à toi. Balobi, le 8 mars, Patrick Beckham va livrer un concert dans la Luanda dans la Sylvie Atlantique le 8 mars. Avec ce fanatique, tout à bonne musique pour savourer l'artiste. Et puis le 11, nous avons un espace 6 sur 6 chez Dr Maktubakana. Na Palanka Kuna Boye Belé, tous les maître Zaina Mobutu, maître Jido, Hervé Kakese champion, les managers. Emmanuel Mawa les managers na kati Londres kuna Kinshasa Londres mabogo na ye ba maître Siama vraiment tout ça wana ebele boya to savourer artiste Patrick Beckham le 8 mars lelo oyo bato belé ba koma kokota vie privée ya bato sans le savoir na lo ba elo ko mel fois ngana ka contre bato bakota la vie privée ya bato ceux qui doivent ça analyse vie privée ya mutu bato bakota ngone ndeto to mona makambo ya fiston ça c'est le cas qui a et avec de preuves il y avait de vidéos où il y a libala et puis bah photo parce que aussi to yebi fiston ça c'est na maman Véronon basali divorce c'est ça qui est les gars qui batunyoso vous voyez et les gars batunyoso parce que bah preuve zali et puis divorce to yebi on te met moins fiston ba les deuxième femme Michael Mbai na Peniel so qui lelo o ba kabwana eza parmi ba biloko et ça là ba kabwana eza réseaux sociaux internet ba ki songi ba bla 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 na kati ya makambu ya batu ya vie privée ya batu séparation ya batu. Divorce c'est facile. Peut-être que tout le monde a divorce c'est facile. Divorce c'est bien dans marambe belé na vie à mutu. Divorce c'est bien dans marambe belé na foyer. Et bien dans marambe belé pas ya bana. Bana ba koma ba fazer, bana ba koma ba chege ba kuluna à cause ya divorce. Ceux qui doivent encourager à divorce les autres vraiment qui te côté. Le oh Papi Mboma, ba tout ba ça be mission Papi Mboma, il paraît que Papi Mboma divorcé, Papi Mboma oh maman, papa, bisous tu te revends dans le plateau, toujours chrétien. Oh, moi, si à Papi Mboma infidélité, à Bimagina Mobile et tel, Nicolas à Papi Mboma, Aza bisexuel, Aza homosexuel, Aza PD, Papi Mboma, mais c'est sa vie privée. Votre avis est zanini par rapport à la vie privée, naïe. On est à vie privée à PM. Donc, on compte en noter pour amener les bisous à ta preuve montée. Tout le monde ni réaction à Papi Mboma. Ni réaction à moi signé par rapport à ma camboyo. Tout le monde ni papier à divorce. Et qu'on confirme biso que ba sali divorce pour que biso to koma komba. Et puis attention que ba sali divorce. Ne voto ya to vendre dans la plateau to koma roloba, to koma beta ma sosi yango. To koma ko chrétien, to koma ko finga, to koma misa ba sotis. To koma ko misa ba agir. Papi Mboma wana za na famille, za na bana. Azana libota na quand vous disiez que aza bisexuel, quand bozo ba kaza pet bon. Et ça nango azana en public netinga ko tetala ngane logoté. Un homme public ata ba finga ata ba sali neni etaraté mais beaucoup tandé na vie privée na été. Et ça qui to côté. Et ça qui to côté botika bango kimia. Divorce c'est le moment malamu te divorce c'est bien dans la séparation. Séparation moko et ça vraiment douleur et ça la choc.
Écoute, ça kabo kauki. Likamba divorce c'est ça facilité mes chers internautes. Tobima vraiment na makambu ya kokotaka ba vie privée ya bato. Tous rappels à mon pèse tout le monde to vandi net ngai na sans parti pris ni contre ni pour. Et puis na zarawana te pendant la vie privée ya bato. Non non non. Na kandeta ko lobela mutu soki akoti na vie privée ya mutu. Ndebo mona nga na ye na lobeli. Mike la mai na penye lelo otozo lo bango clairement. Malgré bazaki na ba problème na bango moko. Mais cause ya internet, cause ya réseaux sociaux, surtout YouTube anabiso trop des analyses, trop de blabla. Et bah ça est sur Philippines na munga parce que dès que kabona ba nous za pona penyel, ba nous za ki pona Mike la mai lelo oyo divorce kota totalement. Ba kabwana. Yango pe oyibo mebela ngo papi mboma mutu banda bala na ye toyemba toyoka na mwasi na ete to mona na mwasi na ete na makambu na ba problème to ndeni mobala za mabe to mwasa za mabe ba yeba regarder secret na bango ba bomba ka secret na bango bango mo ba yeli biso preuve te et puis biso tout ozolo ba kati internet ata mutu za na preuve mo azati mutu la biso preuve que oh ba sali divorce ya sur la zate mais vous venez juste aux médias pour nous insulter pour nous chrétien pour nous ba de blabla na mo ya mutu ya mabe pour nous nuire kaka mutu pour nous déstabiliser toujours mutu pour nous quitter sa personnalité à mutu. Bobi misala ga liboso vidéo na ya mutakala papi mboma mutakaliser papi mboma mutakala papi mboma elongo na mama mutaka boyesu na mama divorce. Vous voyez to ki mananu kokota la vie privée ya bato. Parce que tant on kokota vie privée ya mutu ndenge ya mabeli susu ye bandi ko finga. Lolo soki mutu na ju décision même on a justice. Mutu na ju décision kangisa yo. O benga ya mutima mabe. Parce que biso akongona to zanamité mama wa vraiment na mona ngo clairement. Ata mutu azo sa mabe. So mutu azo sa mabe to ebi azo sa mabe. Mais soka ba mengi ko kansaka mutu na biso tutu ko mo yokelema. Totala ga juste que mutu na sara mabe mutu na lobaka boy mutu na kendaka boy. To komi ko yokelema wa osali boy pona nini fallait pas kangisa ye fallait pas to sara vraiment na kiwa surtout ba diaspora na biso na biso sara vraiment na motema ya mawa. Balinga komona Congolais souffrir te Congolais nu assez nuire te souvent mona Congolais zo nyo quoi en tout cas dérangera bango makasi na yango faut ça vraiment une guerre ça vie privée na bango eza marambo ya couple na bango baza ensemble baza couple ba ko gérer ngo pe bango mibale ba silisi ngo pe sili to ko condamner le papi mboma to condamner moi sinéo abimaki na boye oui après ko condamner nana ngo zo mbela tubi papi mboma to tubi moi siné mutute mutu nyonso na vie na biso nde tozaba chacun de nous tozaba mabe na biso nzambe alo la pesa biso kaka seconde chance nzambe alo la tika biso mabe na biso mutu azamu santo azate nous sommes tous deux pécheurs nul ne parfait dans ce monde. Pourquoi est-ce que makambo ya batu to yaka ko bimisela ngo ma sekenyo sur internet ezaka parquet internet eza lié moko ya ko traiter ba dossier te internet eza ba juge to ba avocat bazalaka ate pona osambisaka makambo. Internet eza lié moko ya kopelisaka moto to tika molimo ya kopelisaka moto na ba vie privée ya batu boye. Vie on eza vie ya papi mboma, vie on eza vie ya mwasi eza vie privée na bango. So bo moni papi mboma na kati ya plateau, ndebo commentaire ba koma ba émission na ye, ndebo ba mama ba émission de papi mboma présenter émission mabe papi mboma vraiment ba question bête papi mboma. Oui, on accepte parce que c'est son métier ou azo présenter les bino ba fanatique, to be bino ba internaute nyonso. Boza vraiment na droit ya makasi ya recommander ndenge bolingi ma vie privée ya bato. Nous le chroniqueur, to komi ko vanda nango na mesa, to komi ko vanda nango na bakiti, to komi ko vanda nango na ba plateau pona ko lobaka, pona ko salir, pona ko panza sango, pona ko sala n'importe quoi. Non 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 non, arrêtez s'il vous plaît. Il faut arrêter ce genre de comportement. Faut to changer nan makanisi, to changer nan pe makambo na biso ebongwa na nano. Pourquoi doza ko se mêler toujours à ba bêtise aboué? Yo non sala ma bête na vie na yo. Mukolope ma bemo we comme attend super leki ya papi mboma siko sandeni. To jijaka batu te ne juge point. Masumu ya mutu to tika nzambe ye moko jijaka. To sa nzambe te nous sommes des humains lokola bango batu wana to komi ko juger bango. To sa kaka batu lokola bango to sa na mai na makila na mishu na mikuwa na nyonso nzamba chakati na bango yango pa chakati na biso alors ba masumu na bango ba mabe na bango nyonso ya bango to tika ngo na maboko ya nzambe ye moko juger bango. Et non que bisoto ya to koma ko loba papi mboma PD papi mboma bisexuel papi mboma boye non non eza vie na ye azala ngote ya bino nini ça vous concerne et dans les binota
botika molimo obo changer nano bizalela bino oza malamu nana mwasa mabeta to mamu na Bible akutu to mona ka mwasi ya masumu ya mabe ya ndumba ayaki ko pangsa Jésus makolo batu babadi ko bamba mabanga apusa pemela mwa ya mokonzi te mais nzamba yebisaka Jésus ayisaka bango nini oyo nana sa mabeta to mbalisa bibo o beta sa mabeta bamba mwasi olibanga omona inde bokomaki vedike mutu nyonso azala mabe na ye na malamu na ye oyo nzamba supportaka biso na yango ya bato misusu bavandaka lelo oyo ntongo midi pokwa na kati ya église si même mobima baolekisaka na kati ya église mais tala makambo bazosala na sese na nkuku ya mabe makasi eza mutu misusu bomona na bino evi na eboye aza na ye likolo aza na ye boye mais il se respecte à 100%. Mais Moutou avant d'attendre midi pour qu'on église na makambe. Alors chacun de nous a ses problèmes. Nous sommes tous des pécheurs. Toti kamolimo ko juger bateau. Toti kamolimo ya kokota na vie privée ya bateau, s'il vous plaît. Arrêtez s'il vous plaît, chers internautes. Mingi na biso ba chroniqueur tozaka to lingaka komona matière te. Ce que le kwei piao. Tozi matière na TV. Tozi matière na internet. Biso na to ko vendre analyse. Analyse on peut to sala sans parti pris té. To au milieu du village parce qu'il va dire un vrai journaliste, il faut être au milieu du village. Mais biso to zara part. Au bandit na ko finga oyo. Papi mboma yo boye. Sans compter, sans tenir que ozo sala nous a ko inciter, ozo ko déstabiliser, ozo ko finga un gire mon public au montunyo sa zomona. Oloza au milieu, yo za au milieu. Oloza analyse mo est normal pour na musala na yo sa analyse pour na musala te. Yo sa makamona nenge na yo selo. Alors, moi je vous demande hein, to tika na molimo. To sunga pe no bandi ko na biso. To moni dossier mo boye na internet. To pesi ata conseil. Surtout lobelango oui parce que ba homme public. To lobe na biso ngo mena ndenga ko finga te ndenga ko chrétien ba mabete mais to pesi conseil. To ta sika ndeko lo ko sala yo mabe na calmement. Na malembe nyonso. Parce que la fidélité, tout le monde peut accepter. Surtout les hommes. Nous les hommes, tu peux tricher dans bison de nyonso to lingi, mais moi si sur la tricher une fois et soit kabisoma. On a vraiment comment créer problème dans foyer. Mon bala tricher na oui, mais moi si sur la meke c'est la avant. Mais depuis moi si na me rappelle na freinage tout blocage dans quatre foyer. Ce qui moi ça comme tricher le bando moi na makambo ya mobile père qui était liboté comme na mbinga mbilinga. Vous voyez, alors tu vas encourager tes moi ça tricher, tu vas encourager tes papiers ça la non, mais il faut qu'on puisse avoir un conseil. Ceux qui ont bon pire, en tout cas, beau arranger. Quand on dit les linges sales se lavent en famille, fandi ça moi si na yo, beau sur la naïe, beau bongisa moi l'amiable, eux si la na kimia. Badongolo misu, tu peux pas songi, oh ba message ko côté ba vie privée, ba message ko côté en magambo ya bato, batika na son. Ba mon appel bino tam suna émission bino ba na moi sinon penda bo legi vous êtes à bon terme et ça la bato sous vraiment mon tout passe. En tout cas, je t'aime beaucoup PM, je vous aime beaucoup parce que tu fais bien ton travail. Je t'apprécie beaucoup alors courage à toi mon frère, courage. Et ça m'a le souhaiter ba biso la vidéo mon takolo déjà comment oui, déjà, comment choc à besoin de Oyoka bon, on dit à divorce de Oyoka choc. Non, on va bien PDT dans internet. Moi, mobile, on va bien PDT dans internet. Moi, mobile, on va bien PDT dans internet, c'est la salité. Moi, mobile, on va bien PDT dans internet, c'est la salité. Et puis, à vilain. Parce que, bah, boga, on y a pas un bel propre. Bah, PD. Il dit que l'eau va grave, on est athée. Et au changé, peut-être aux Zaka, en tout cas, ceux qui m'ont dit que ce pays a bon monde de toujours, vraiment. Et arrêtez s'il vous plaît comme ça la moto beko bandelango et suscité donc bobana déjà pour le meilleur et pour le pire bo arrêter nanu ba marambo yoka libanda te ça vraiment qui tout mingi na linga rabino mingi portez-vous bien hein chers internautes moi tonton Hervé nazara ni contre ni pour nazara toujours au milieu na linga ndete siko muta ko ta vie privée ya bato ba yebi tonton Hervé ba yebi ngande ça ba analyse nanga sans parti pris voilà ce qu'on finit je m'en fous ce pour vous féliciter. Merci Nayo, vraiment je vous aime beaucoup. Merci la confiance vous ça toujours merci à vous. Je vous demande de vous abonner massivement dans notre chaîne et la grande télévision pour ne rien rater. L'artiste Bouka la star, merci à toi. L'artiste la diva, merci à vous. Merci à tous mes enfants du groupe Galaxy. Maman passée François Vang depuis Paris, Église de la Flamme du Feu, merci à toi. Mais c'est ça qu'on est à toi, nouvelle énergie. Merci à
mon vieux ça me coule le nécessaire 3 fois 5 montants même moi ça me poussé tous les coups des SP les présents je suis Ngondi merci à toi merci à tout alinganga balinganga moi je vous aime beaucoup Tracy Belenga Pro de Motuma de Lydia Souka merci à vous aussi quant à moi je vous dis au revoir et on se retrouve au prochain numéro bye bye. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Chez Djonga de, chez Djonga de, awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende mutu akosepelisa bino na ndenge ya kanate oza kulia oza komela oza kopina pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena tele mone namira ya nani chez Djonga de Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit non mais c'est quoi qui s'en a chef ma mère m'a passé l'un qui parce que ma fille est bateau sur la tête la seule qui soit timide la katia ba rouge wa bimela chef banda la bandi comme moi si inane chef ici là on monde beaucoup faka oyo biloko so boma bino ndila o lokola kisi ndako papa oyebi te ke laboratoire mais médecine esene biso solution wuta kala solution ignorant zéro la sayo omoni oyo séminaliste suppositoire oyo séminaliste comprimé on a ba hémorroïde voilà omoni désostérile oyo et ça pour la faiblesse sexuelle et pour la fragilité pour la basi et qu'on aide ma casse mais borex sauf aussi traitement nyos tout il y a hémorroïde n'est quoi yo banda ko pakulango on a nzoto abiso ba papa ce qui ko lingi on mesurer ba centimètre non avant banda ko pakula pour mo ko loko ça on ko mesurer les sous on ko mona que box toujours champion on comprend ba question nationale question on consomme si comme soutien na Congo kaka na laboratoire mais ya missile et puis et salami na ba nzete ya Congo ba nzete kaka ya Congo ba nzete mo soutien ya Congo nde mama na kosi Qui pas trop kosi. wana nda kununga Eki Boris oyo mobile nanga sa ila Boris oyo. Soko na Boris ote mais mobile nanga to zonga ya bubibi. omoni ba question to présenter yo et salami na ba pharmacien congolais docteur Pichu Tondele yémi savant. Mbote na biso bandeko ngai docteur Pichu Tondele naza pharmacien ya formation nazwi formation na université ya Kinshasa na faculté ya pharmacie et puis nasali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Nazali ko œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire MMC spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir de la nzete na biso ya Congo.
bakisi nyonso oyo bozomona awa na CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique oyo ezosala différence na biso na batradi parce que et subir quand même moi étude et puis bakisi oyo eza na CRMTA ezali homologué na ministère ya santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation d'ouverture, ils ont autorisation il y a mis sur le marché au niveau ya mboka et puis libanda ya mboka bakisi oyo tozo produire na CRMTA et puis qu'on na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont ça la entre biso na batradi thérapeute ou naturo thérapeute. Et où y a biso? Donc awa na laboratoire mais